Bana ya Pesa sango, bana ya Pesa Tango. Claude Mignon Bilele. Balobi eza des gars par rapport à quoi? Lelo ezalaki match ya Vita Renaissance. Équipe moko esalema na système euta na imane esala Renaissance bino moko botala kaka. Donc basala jeune na bango ya ensemble. Donc babetaka mabeti bomona orange wana eza Renaissance. So bomoni ba couleur wana ya Vita. Donc awa toza na KV. Donc talaka nde yindi ya dega. Claude Mignon Bilele balobi Pesa Tango eza ya IBRAHIM ya NZAMBE na NIONSO na Londres. Donc motema ya ma Charlotte pigeon vert na Londres non loba trop te ngala ase bilili tala. Donc c'est intéressant. Regardez comme nous sommes scandalisés. Donc tozaya ko yinda mabe somoni boye Renaissance. Donc yindi mabe transport ezate. Donc yindi dans le bagay yindi toza tout point na rond point victoire. Mais toi na café qui neza ko yinda ma Charlotte pigeon dona kapambu. Claude Mignon Bilele. Joli Piripion Joris Chombe. Joris Chombe bakolo Pesa Tango IBRAHIM ya NZAMBE na NIONSO bana NIONSO ya Pesa Tango vision toujours ta ndenge eza koyinda mabe eza koyinda mabe. Donc bana ya Renaissance baza population babengango population rebelle baze bele ya kosakana te. So bomoni orange kaka yeba Renaissance équipe ebima na Vita dega. So bomoni noir na vert veut dire vert ya bana V.Club. Tala transport ndenge yindi ngabe na vandi na victoire. Donc Dona Kapambu Congo shop na Londres. José de Londres mokolo Congo shop na Londres. Tala ne makambo ezolega. Ngamo naza naozwa plan. De bomona ngate sona lingi bomoni nga sona lingi bomona ngate. Tala ma plan. Tala transport ne yindi ya kosakana te ochete mbotikali. Renaissance wana abenga yango fibo. Donc eza ya koyinda tala koto kuna. Tala ato ana tout près la victoire na KV. Donc ngamo artiste na bino nazwela bino ba image na marque ya système IBRAHIM ya NZAMBE na NIONSO motema ya ma Charlotte pigeon vert Pesa Tango ya bino anti tata anesi kitoko Belinda mama na Carolina mama na Belinda ya wana donc joli pion na bosani yote atona kimia
qui n'est pas la population. Qui n'est pas la population, donc dans la image. Bozwa kini bien. Bato musu ba lingate na filmer bango mais na malga indu sanga na guerrier na ebindeli na sa ba système. Ma Charlotte pigeon vert anti-flamme yeyo azo vimba na marga système. Toke na bango tina suka ponga na guerrier. Na lia bango nyonso. Bango nyonso na lia bango. Amisi kitoko. Joras Chombe Koko Chimanga Boss Anti-flamme. Donc pour mon anti-flamme, boss anti-flamme WhatsApp naeza plus 243 90 40 200 et la Bossani non plus 243 90 40 67 709 plus 243 90 40 67